Ah, fidèle d'histoire, toza peto kozala toujours wana pona bino. Lelo toye lisusu na troisième partie ya film na biso Lady S, ba femme supérieure. Film oyo bato babengaki ngai ebele, basepelaki na interprétation, basepelaki na baconseil. Toza wana pe tokozala toujours wana pona bino, bozalaka wana pona ko soutenir œuvre oyo fidèle d'histoire na Kinshasa, na Brazzaville, fidèle d'histoire partout avec moi votre humble serviteur, le président fidèle di Motonzambe. Olingi ozwa ba film oyo na intégralité, TV za la Kangonga, TV za problème ya miniti. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, wana okozwa ba film ya conseil. Abonnez-vous sur Fidèle di Mauvais TV, soko tali na TV na yo okomona ba komi Fidèle di Mauvais TV YouTube. Abonnez-vous massivement. Landa biso pe lisusu na TikTok Fidèle di Mauvais TV. Toza wana pe tokozala wana toujours pona bino. Fidèle di Mauvais Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi basalela yo clip ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, artiste chrétien profane. Olingi basalela yo clip ya qualité, benga Fidèle di Mauvais Production te. Ndeko na ngai ozana matanga na bino, olingi rendre hommage na mowei na bino. Tozana possibilité ya kosalela bino reportage na matanga na bino. Tozana possibilité ya kosalela bino live na veillée, bandeko bazali banda ya mboka balanda bino, balanda cérémonie ya veillée na bino a live na matanga. Pasteur ndeko na ngai olingi balobela entreprise na yo, ba femme battante, c'est le temps, benga Fidèle di Mauvais Production. Film na biso troisième épisode e bandaka e pa iwapi tomonaka ba Lady S, ba femme supérieure bayaka na matanga pona ko rappeler bandeko oyo bayesika. Film oyo ezali film ya basi oyo bango basangana bayokana pona koboma mibali. Soko koti na lisangana bango yeba eke yo ifo boma mobali na yo. Ndeko na biso ya mwasi oyo avandi camarade na ye moko baza na kati ya likita oyo akenda koluka lisungi epai na bango bakabaka te. Soko ke epai na bango ifo yo po kota na lisangana bango. Alors baimposaki ndeko na biso oyo akota na lisangana bango. Batindaki ye azwa mbeli atsuba na miroir, ayebaki te ke ndenge azotsuba na miroir wana azoboma nde mobali na ye. Ntango atsubi na miroir mbala moko mobali na ye place azalaki akufi, moto azangaki ata 10 000 mpona kosoigne mobali na ye na hôpital. Me botala mbongo ndenge ezosopa na awa. Film oyo ezali kitoko pe gu oyo ezali suite faire ko raté te. Ndeko na ngai liboso ya télécommande lalisa nano, oza liboso ya telefone augmenter ba giga na yo. Tala mbongo oyo ndeko abanda koluka ne fiske 10 000 ya pamba. Tala ndenge bazosopela ye yango. Film oyo eza kitoko, film ezelenge oyo wapi le femme supérieure. Basi oyo bandima ko sacrifier mibali po bakoma ba riche, ba rouler na ba Range Rover. Ndeko tozopesa yo conseil yo moto zolanda biso bima na kati ya influence
oh aza influenceuse ya nation, aza influenceuse ya Congo, influenceur na sacrifice ya asalaka yo yebi te. Asombi iPhone na ye ya 17 Pro Max, yo po lingo sala effort osomba yango ndeko bisika source na ye azwaka yo yebi te. Asombi mwa Range Rover na ye oyo asalaka bapublication bayemaka yango na badika ba 5 ndeko na ngai sepela na muke pe na ndambo oyo yoza nango yango biso fidèle d'histoire toye pona kolakisa bino kaka ba Nigeria te mais pona kopesa conseil ndeko na ngai ba film na biso ekopesa yo conseil ya malamu. Le seul et l'unique sauveur oyo akoki kopesa yo kimia oyo kopambola yo kosala en sorte ki bozwi na yo eza na condition te eza kaka Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nzambe ya pasteur Jean-Paul Mayata, nzambe ya CFC, nzambe ya général Sonny Kafuta Rockman, mon père. Bandeko na biso bayaki kolelisa ndeko na bango oyo asakrifie mobali ekosuka ndenge nini filme oyo ete ya yo. Fidèle d'Immeuble Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Toza Petokozala toujours. Merci Naba Fidédien. Merci Naba Fidédien Nenyoso. Fidèle d'histoire yango yote. Bozota la to. Bozota la te. Bozalaka bino. Olinyo kota na les amis de Fidèle di. Benga biso na numéro wana, komela biso na WhatsApp s'il vous plaît. Amaka. Bato nyonso to na mona ki baba so ba ki na mataki za banani. Eza ba mina nga sika o. Ba nimi na yo. Be ba so na penda cher boy ba sa mbongo ba mina yo. Ya papa. Eza ni on ba kese bele boy. Ba kese bele pona nini? Olingo yo kanini alobi keza ba mina ye. Olingo yo kanini? Eza nini? Eh bien ezaka ke bana baso na bazata na relation moko te na famille na biso papa. Nazolinga nakende Kinshasa kofanda na ville parce que bana ngada basi bakundi nazomona importance moko te na kovanda awa donc nazali o mona osala te fana ke vanda na ville. Kinshasa Brazzaville. Film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali. Problème eza te lokolo pone kende Kinshasa eza problème te. Ndeko na biso ya mwasi alobaki deja bakundi mobali na kiri na nga kofanda na ville. Papa pe atunaka motuna bana baso baye na batanga baza banani mama ebisaka bango baza bamina ngai ya sika. Papa alobi bamina yo ntango bandaki konyokwa maebela mbongo wana bazalaki wapi? Point d'interrogation. Tala bisika oyo yo ndeko na ngai oza komikotisa mpona koinfluence mpona koconvie bandeko mosusu. Ndeko na biso akotaki na monde ya richesse na monde oyo ya ba condition tolanda film oyo ekosuka biso wapi? Merci na la patronne Mama Christophe Kitoko, agence immobilière Christec Business Sarli, koma kolo lopango na mbongo ya muke benga Mama Christophe Kitoko na 082 17 95 160 okozwa
la baronne, la patronne, mwana Dubaï, Maman Christian Vikitoko, Christeke Business, fidèle d'histoire, toza pe tokozala toujours wana, tolanda film oyo, après avoir sacrifié mobali, ni de kokomela ye, ndeko na biso akomaki korouler na mituka, oya bande koluka 10 000 fois pa sungomani na kati ya boloko, ye wana bande korouler, la vie, bato mosusu bakufa po bato mosusu barégner, Nzambe batela mwana oyo azolanda yo na miniti oyo, batela mwana oyo ya mwasi na ndako, batela mwana oyo ya mobali azolanda filme oyo, eke azala sacrifice te, ya baye bazoluka bakoma na bozwi, ya baye bazoluka bazwa pouvoir, ya baye bazoluka basala titre na se na mabele. Nzambe batela baye banso bazolanda filme oyo, Nzambe batela ba fidèles, Nzambe batela ba fidèles nyonso. Je suis là pour vous, que le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe à Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, à Pambola Bino, Bana CFC. Merci à ma fille de Sarah, merci à ma fils d'Abraham. Tout le monde a rendu, on a vu ça, qui n'a pas makolo. Yoana tout le monde mutu kezo kote zanani nakati film oyo ete ya yo, s'il vous plaît, ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, papa moni mutu ke koti atele makati kolia atala mama mama kama fi Nzambe nanga yo ti bobo papa zotala mutuka, papa tali mutuka, papa zotala koto ni mwana mwasi te, papa ki otala nde mutuka, ezanga papa mwana yo asomi mutuka memi na ndako iPhone, telefone ya cher, bilamba ya cher, otuni ete azu yango wapi, keba lobi ozala sacrifice, keba lobi osimba mutu, papa zokamwa kaka mutuka, azangi me maloba, maloba ezoloba mateka nzembo ndezo yemba, le musoko loba o azo interpréter te, azo loba kaka ana balobi te, ekoma na ndenge nini ya vana no awa siko de bando loba vana no awa, ai grand-mère, malembe o vana malembe, mwana nga mobali yo, yebisanga sikoyo osali ndenge lipozo mutuka bongo koma na mbongo pe papa, ngai fona kende na ebike na kozonga pona ko expliquer yo sina zimbongo wapi, yo zwa oyo papa zwa mama, papa komi koyela mbongo pona ngano ya tali bonsoir kaka. OK, voilà. Papa tuna tate mama o eza pona yo ngai ebele boy pesa ngana batela ngo mama na lingi pe sisi lisusu oza pe oyo bakisa o pona nga oyi pona yo donc après 2 jours notinda bino mutuka botambola na mutuka biso to kotambola na mutuka bato wa biso na village na mutuka nanga eza vraiment surprenant mama bokotambola nango partout mwana nga Nzamba pambola yo, merci mama Nzamba pambola yo, problème eza te mwana nga papa bomi batela bébé vraiment to kende o kende na ebisaki autrefois que mwana nga kopambolama mwana nga mobali vraiment opambolama nazolinga na ya tokende na yo yaka tokende ono quelque part tosulula film ekomi elengi donc mbongo yanga nalobaka ke nakosimbaka mbongo yebisanga naza bien grand-père nayebi ke mama nazoza sono makasi
Maman bendaka mwana ye akoloba nini? S'il vous plaît. O sali pour gagner mbongo yo. Tala nzoto na yo. O change comme kitoko. O la kibiso fati mbongo ebele bozi mbongo wapi? Zamba yebi ndenge nda sungaka mokili. Zamba za seul responsable élévation nanga. Nazo ndimela yo. Na yebi ki ko jamais kusala mabe. Mama naza kozwa so ya garçon nanga mobala sa kufi nifo na bunda na sunga pe bino bonyoka mi pona ngai. Papa loba kebele. So komi tango oyo senga pe na sala ya ndo benga nga non. Ezaka juste kina yeba gloire à Dieu. Maman, liambongo ozala leze, ozala posa ko lebele belete, oloba mingi. Tuba! Ndeko na biso ya mwasi atubaka, nani atubi? Batubaka kaka na kitalatala esalami. Boye malamu. Na monde sukate. Ya la reine Shwenka. Tomoni ma pasteur atubi na mi na kitalatala. Est-ce que pasteur a confité à suivre dans ce film? Ba fide bien na ba fide bien ma pasteur atubi mbele koti la reine a lobie que salami. Est-ce que pasteur a kokufa? Tope a kokufa te. Bolanda film oyezagu, film oyezalengo wapi? Avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe. Pasteur a kokufa, tope a kokufa te. Bolanda film oyo na bokebi nyonso. Ba fidèle na ba fidèle nyonso pasteur yeyo alali. Est-ce qu'il a koufi? Topé a koufi te. Est-ce que Nzambe ya évangéliste Jean-Paul Mayata a ko permettre que mosali na ya kufa? Maman yaki akuti papa kao. Est-ce que a koufi to a koufi te maman sepeli? Maman tela no boye. Ayo kana no soki papa penda zo pema. Atombe lo boka. Papa la muki. Beba, papa la mourir. Oye, maman. Oui. Oh là là qui? Ouais. Nalala qui? Maman, ça a émotion, vous avez un problème? Seigneur, c'est ce qui est malade. Oui. En fait, ça va. Est-ce que au chocolat qui, ouais, na lié, na chocolat qui paye, na tangi Bible na ngai, pe na lali, na zozela kozonga na yo, mais naza bien. Ok, tala pona ngai na pema na sukola penalia. Maman, moto akanisa ki akokuta kufa azana bomoi. Chérie, oui. Na sukola, ok. Maman kanisa ki akokuta papa kufi. Zoka papa zotala ba fidèle na ba fidèle na nyonso bolanda film oyo pasteur akokufa tope akokufa te. Mama komaka na ndako na ye ya Lix. Attention, mobali na ye abimelaka ye. S'il te plaît, oh, pardonne-moi, na salango na attention na ngate na ta salango na bomba yo pamba te ngate bakosa kinga yo. S'il vous plaît, ningana sauver nde yo. Bami bakosa kinga yo. Pardon mobali nanga yo. S'il vous plaît, mobali nanga. Pardon. Pardon.
me kazima oh kazima bébé mon Dieu awa mobali na ye asacrifiaki mobali akomi kobimela ye ekosuka wapi awa pe kuna pasteur akufi te awa mobali akomi kobimela ye kote kuna pe mobali moto abakisi mon ami en tout cas mobali na ye azoboya kokufa azaka na bomoi aza pe en forme ndeko na ngai yo mobali na ngai azoboya to tubi to sali nyonso na la reine abeli ata te asala te loko te akosoli te na kuti aza en vie la reine mère aza na déplacement na inde mais nayebi te mika koboma ye yo moko boma ye ndenge nini lolenge soko sa po boma ye mais rassure-toi boma ye oui okobeta ta masasi akufi pome ezaka akufa oui beta ya masasi bandeko bayebisaka ye lokola na temple azokufa te zwa ta mbeli boma ye tiela ye pozo akufa beta ta masasi sifika akufa kaka est-ce que pasteur akokufa to mpe pasteur akokufa te fidèle d'histoire toza mpe tokozala toujours wana elongo na bino bafidélien na bafidélien na nyonso awa mpe mobali azolemba te abimeli ye mama ozolia te biloko na yo nazolia yo mpe lia mama mama est-ce que oza malamu awa mobali abandaki kobimama alia na kolia bebe awa mobali abandaki kobimela ye kimia mpe ya bozwi yango eza te eza na bato baliaka na bato baliaka te olie okakemi openda alie akakemi quoi pourquoi désolé ezalaki volonté na nga te mais mpona nini mama ozobana nani nazoloba na motu te olia oyebi nini eza te okende ekole telema okende ekole naso te lata okende ekole kende sikoyo yaka tokendaki etika yo tokei mama kataka mwana kolia somo eleki amonaka mobali na ye oyo abomaki azobimela ye ekosuka wapi babomaka eza na bato oyo babomaka te avire boye tension okokima ye wapi fidèle story na Kinshasa na Brazzaville film ezaku film ezolakisa ke eza na bato basacrifiaka te pasteur pa boy kokufa akokufa te aza ya nzambe mosi ayaka na ji yango asali nango nini bible eza kolobesa biso elobi eke bakotela yo poison komelo kokufa te est-ce que pasteur batieli ye poison na ji est-ce que akokufa to akokufa te bana nzambe bolanda filme oyo ndeko na ngai yika mpiko na mabondeli ezala fidèle na nzambe na yo akobundela yo ndenge azobundela ndeko oyo batieli ye poison na biloko ameli asali eloko te ndeko na biso babagisi lisusu mosi azosepela alobi nabomi ye mpenza lokola totubaki emeli kuna akufaki te na poison mpenza azokufa totala filme oyo
esunga biso te ya yo ndeko mwasi azotala azozela mobali akufa mpo mission na ye ezala accompli ndeko na biso mpe kote oyo kimi ezali te mobali azobimela ye yaya likambo moko esengeli esalama o yebi sala reine mère seloko moko nazomona mobali nanga partout nakota na douche ye nalia ye nabima boye ye nambata boye ye na mutuka ye na bavirage ye yaya naza na kimia te bosala eloko soki oyokaki ngo oyambaki bainstruction na ngai sikoyo bainstruction nozosenga naloba nayebisaki otika kosala batanga na ye oboyaki yaya ninga nasala ndenge nini mobali na nga oyo bato bayebi nga matanga na ye nasala te nakosala ndenge nini nakobima ndenge nini bato banga bamona nga ndenge nini mobali oyo na nga bakobakanga mo nabomi ye mpo nakimi matanga bokokomprendre nga te yoka honnêtement naza koperdre mutu na nga tika zala na kimia nakozala na kimia ndenge ninga moto nazomona ye ozobisanga calme toi zala calme toi solution komonana s'il te plaît oyo nyonso ekosenga osala yango rapidement nazwa kimia o nalobi na yo zala tokorésoudre problème wana zala kimia fidèle d'histoire eyindelaka bango awa mama komaka komona papa partout camarade na ye ayebisa alobi toyebisaka yo kosala matanga te mama répondre alobi soki nasalaki matanga te mbele bato balinga balobakaki ngambo na bomi ye voilà place oyo mama abebisaki bikila ekosuka wapi eske molimo ya mobali na ye bakokanga yango to mpe bakokanga yango te awa mpe maa paster kote atie poison paster akufi te ngai ye ndeko na ngai nzambe ya paster oyo tozotala na filme ya Nigeria akoma nzambe na yo oyo nyonso azokomplete contre yo ezala ni le sans effet onode fidèle d'histoire toza mpe tokozala toujours wana biso toza na ngambo ya Jésus Christ de Nazareth nzambe oyo ayebi kobi nango naza fini o problème ezali nini mobali nanga azokufa te na tie poison azokufa te nasali nyonso to azokufa te nayebi so nasali nyonso nasali poison natie baboye natie nyonso natie na biloko natie na meli papa azaka en forme mama na ngai donc nazoyeba te option nini okopesa ngai nasala po akufa nazoyeba te yaya yebisa ngai yo nasala nini bela wi nayebisaki oyokaki te tala sikoyo tala résultat mata na voiture tokende noki kota na voiture kota moninga na ye apekisaki alobaki mobali na yo aza paster nayebi atambolaka na kobanga nzambe ekozala difficile mpo toboma ye yozaka moko na biso te oyo ya biso bazala bango bato ya milangwa bato ya bazododo ndeko na ngai ya mobali yo kutu oza no facile ata baboma siko bakoboma yo s'il vous plaît kende bomba vi na yo epai na nzambe makila ebendaka makila toza na posa ya makila mosusu mpona kobongisa makambo mosusu oyo abebisaki esengeli opesa mwana na yo ya mobali kwa ezali sele piste kosala eke molimo ya mobali na yo epema na kimia jamais nakosala yango te nakoki kosala te na sacrifier mwana nga moko ya mobali nakosala yango te lango esendozo maloba ese makambo ozobozo yoka nakosala yango te nakosakrifie mwana nga mobali te nalobi moto moko te ezala mama nango abotanga oyebi nini naza esu na posa mbongo na yo te
ozana mikolo misato kaka mikolo misato soto sacrifier ta kokufa naza prêt naza awa naza prêt kokufa déjà oso eloko na ngai ya motuya olingo za po so na tika na yango ekosimba te na lobi ekosimba te o défier ngai maka o simbi mokila ya la reine mère na nyonso wana na komela makila ya mwana na yo na makasi okosi naza prêt to munda biso mibale nekana lo ya ngai boni boyeko na kopesa mwana ngai te naza désolé la reine mère nasengi yo naza prêt na pesa taba makila ba vierge pour na camarade na nga nasengi yo reine mère longola ye longola mwana ye oza kopanda ata na yo makanisi na ngai eza déjà ifo nalia mwana na ye la reine mère nabondeli yo awa la reine mère alobaka po molimo ya mobali na yo etika kotungisa yo pesa sacrifice mwana na yo ndeko aboyaki ozolobela la reine na lolenge ya bongo eza kitoko te osali bongo mpona nini ozosekisa ngai bino nyonso bozosekisa ngai nazojire liboso ya nzambe ya mokili nakoki jamais alingali ya mwana ngai n'est-ce pas nazozela aya kolia mwana ngai ameka tokotala soki nani asala biso mibale ozotia vi na danger yo nde otie vi na nga danger stela otrahir ngai okosi ngai nakota na lisanga na bino eloko nakana te nasala na vi na nga otindiki ngai na sango na makasi yo nde moto ozali moto abwemi vi na nga na danger yo nde soki mobali na nga akufa eza mpona yo la reine mère azwi mobali na nga panko okosi nga oyebisi ngai ke nazotuba moto akokufa te nzambe na ngai la reine mère ali ya mwana na nga mobali ali deja mobali ali ya mwana na nga ameka kosala ameka kosimba mwana na nga mbala komona oyo nakosala ye akondima te reine na ye kosila akoyeba de kwa naza capable nazozela ye kende koyebisa ke nazozela ye n'importe quoi awa amaka atombokaka ayebisaka camarade na ye vérité ke yo tenga na erreur okotisi nga na kati ya club na bino par force oboye kosunga ngai en plus ondimaki natuba mbeli olobaki koloko kosalama te mobali na ngai akei bozosenga ngai lisusu napesa mwana na ngai niki ya mobali wana ekosimba te soki akobomaboma ngai liboso apres na nsima kozwa mwana na ngai ape paster atelemaka alobi nazoka présence moko ya mabe awa paster atelemaka ekosuka nini ekoleka nini awa ekosuka wapi filme oyo eske mama paster aye sikoyo na nguya mpo aboma paster tolanda eske paster akolonga bango film oyo eza kitoko film oyo eza elenge wapi bafidediene na bafidediene nyonso bozalaka bino oreke babababa sheke babababa paster asentiraka ke non mabe ekoti awa mabe ekoti la reine mère abimaka yo za nani okokanga mundoko na yo mwana ya zoba mwasi nga amemaki kana yo na temple na nga oponamaki mpo okufa mwasi na ngai mwasi na yo bela aza ya ngai aza deja veuve ntango tozoloba wa oza deja nzoto esi ekufa naza wana mpona kosilisa yo okosi epai ya nzambe nde epesami likolo mpe mabele mpe bibelobi na ngai
kosimba bawe ya nzambe te. Ngai nzambe mokeli ya likolo mpe na se, nazali na pouvoir ya likolo mpe ya se, na mai na mabele na bisika nyonso. O nyonso tu moto aloni te na koderasine yango. Nasengi nguya alola nzambe mokeli ya likolo mpe na se, pesanga makasi na debisi misala na yo. Na détruit yo démon, nazo détruit yo, oza détruit, obebisami, rakabababababa, okosi, rababababababa, moto, nabi moto, zikana moto, filme comme lengi. Pasteur abelela kanzambe alola. Pasteur alobi merci nzambe po salelinga bikamwa. Na ko salela yo ba moinanga mobimba. Merci Seigneur Jésus. Nzambe. Nazo senga na ndeko nanga évangéliste osana ndako frère ya église. Est-ce que yo sala makoki akosambela boye? La marche na epai na nzambe bazolonga bino bazolonga biso lelo parce que tozotambola na nguya te yango moni basali na nzambe bele bazokufa pamba fidèle d'histoire ye pona bino nyonso ozala pasteur ozala politicien ozala ndumba ozala nani chayer mwasi ya libala ozala célibataire ozolingo sala nini loba ozokanisa osala na ngai nini eloko te moza si motema abi oyo ngine ebima susu awa bela. Donc yo zoko appartenir na monde molili pe o meki na mobalo nzamba pesa vivre na ye oboma ye. Donc oza posséder na molimo mabe po ngai pasteur Frank na kufa na fandaka na moso azandoki azana moso ba science. Nzambe merci Jésus rakanda baba merci Jésus rakababa feu merci Jésus s'il vous plaît. Désolé Nzambe merci Nzamba lola otikali nzambe na kosalela yo. Naza vraiment désolé chérie, pardon, naza désolé eza kolula nde memaki ngai yo. S'il vous plaît bébé olimbisa ngai, naza désolé limbisa ngai yo. Alléluia. Ouais, merci Seigneur Jésus. Kende kofuka mepai na nzambe pe senga bolimbisi. Senga na nzambe alimbisa yo. Ouais. Nazui révélation moko. Nazui révélation moko. Et senga na kenantela moko. Nzamba pesinga musala ya kosala avake na zonga silisa oyo bandaki. Oh merci Seigneur, désolé. C'est que baba randa bari ke baba loboko na yo etambwisaka ngai ata na tangwa pasi yokotika nga te
nyonso nakosala ya kolongisaka ngai po oyo yozali nzambe nzambe na bolingo. Frank yaka tala esika kolula, tala esika koanvie baninga ememi mama paster. Camarade na ye azalaki na boutique juste kokende komona ndenge camarade na ye abanda ekolata na kotambola na mituka ye palobi non ngai pe esengeli na ngai nakoma pe lokola camarade na ngai. Ma paster abwakiki ma paster na barobe akomi na baminiship azwi kutu décision eke aboma papa paster. Je suis foutu o nasili o nini nasali nzambe o nzambe o nalingi naboma mobali na ngai o naso mpe na baserikei o na motona nakufi te o sili mpo na ngai o ndeko na ngai ya mwasi chaque chose à son temps. Mwana nga mobali na ngai oyebaki nalingi yo nalingaka yo mingi nakosala nyonso oza na pouvoir na nga mpo na yo mpona kobatela yo ok mama. Est-ce que problème eza? Non, problème eza te. Nalingaka oyebaki nalingaka yo mpe nakosala nyonso to esengeli nasala mpo na yo ok. Oui garçon yaka awa la reine ayaki tika mosika mwana ngai tikala mosika mwana ngai okosimba makila na ye te amaka nayebisaki yo deja mpe nazongaka na deso na nga nsima te nakotika te toza mwana ngai amaka okoki kodesobéir na la reine la gaita te ekosimba te. Yaka papa bimaka yo esprit teti mobali akosala nini akobundela mwasi na mwana ye mobali akosala nini awa tolanda filme oyo mama na nsima akangaka bisaka na ye alobi nasombeli moto aza na bomo cercueil nga ma paster nakomi na nga kapuba nakomi na nga moto ya mbeyambeya nakomi moto bakisi na misongela deje pa na biso ndeko na ngai tala esika mama ebele babebisa mabala ebele babebisa fiançailles ebele bandeko na ngai baboma barelation ya malamu nzambe apesaka bango likolo ya bilulalula bilingalinga bilandalanda. Vous allez influencer na couple ya baninga oyebi secret na bango te oza influencer na vie ya ndeko na ye atambolaka na mutuka aza na vie ya bien akenda kotika bana na classe na jeep oyebi source na ye te ebele barata mibali ya vie na bango ebele barata basi ya vie na bango filme oyo eteya yo Kinshasa Brazzaville tika eke nzambe alola azwa contrôle ya libota na yo paster abanda kokende ndeko abimi rapide eza nini donc bozolinga bokata botala te yaya naza vraiment désolé naza désolé okosi mwana wana za ngai yo bokosi yo démon yo esprit maléfique ya mère oza na nguya te yo koki jamais kolanda bana nzambe na bengi nguya nzambe ya nzambe na ngai alola na bengani na kombo na Yesu yo koki jamais kobenga kombo wana kuna mama bakoi na mwana kosuka wapi na bengani yo na kombo na Yesu nakangi yo na kombo na Yesu kufa shesi napesi mitindo na bakomaka ebele tension
Aou! Hey! Ma fille de Dieu, to sambela pona pasteur na biso, akokufa te, filme combien lengi. Hey! La reine, na kiri na yeba yakabe, Nzambe! Jésus! Oh le bien invoque moi au moment de la détresse, n'a qu'on répondre. Yahweh na belé le temps où la détresse moto. Jésus, to sambela, ma fille de Dieu, na ma fille de Dieu, le bon de la pasteur a koufate, na bengi moto, na kombo na Yesu, Yahweh lobina maloba na yo, benganga na tango ya détresse na koyanola, na bengi moto na yo, etumba, na kombo na Yesu, etumba la reine, basi ya sipere bakufa. Merci Nzambe, poyo sali yango. Est-ce que bandeko na biso akufaka? Est-ce que la reine abomi mwana? Nzambe azwa lokumu, Nzamba bundi pona bino. Telema Nzamba azwa lokumu, mwana la mukaka. Merci Nzambe. Yahweh ozali Nzambe ya makoki nyonso, osali po bundeli biso. Yahweh, merci Jésus. Oh Yahweh, loboko na yo ezangwisaka ngai ata na ntango pasi yokotika ngai te. S'il vous plaît pasteur, yango nde babomaki mobali na nga, na ezalaki mpenza volonté na nga te, bautilize nga par force mpo bazwa mobali na ngai. S'il vous plaît pasteur sunganga, na lingo batela vie na nga vie ya mwana ngai, na lingi na perdre mwana nga te, azaka héritage ya suka aza na ngo na vie. Merci Jésus. Ko mitungisa te soko kende malamu pour que biso bibe talisi biso zam dialba ye pona ko bebisa ko détruire pe ko dévorer yokande ko nga mwasi. Diable a kopesa yo bozuité sa condition. Mais pesa merci na Nzambe. Nzambe tout puissant. Aye pona ko racheter biso. Aye pona ko libérer biso. Bible dit na Jean 3:16. Nzamba lingaki mokili. Apesa ki mwana ye nike. Mwana ye nike. Pona longola masumu na biso. Na ngomba Golgotha. Bide tozaki sauvé ou. Donc Yesu da la futa mapkila pona biso. Ozana loko moko te okolela. Ozana posa kosa ezake kangama na Nzambe confesser kangama na Yesu. Zala mwasi ya mabondeli. Penza makolimbisa yo. Oza prêt à koyamba Yesu. Oza sûr que oza prêt à koyamba Jésus. Oui monsieur. Téléma tout sambila. Merci Jésus. Merci Nzambe parce que osali posa na yo. Merci pour bundi pona biso. Yahweh na kombo na Yesu Masia na sengi protection na vie ya mwana na yo ya mwasi. Kulanda banzela leka kia mabeto kufa pona yango. Yahweh bundela biso lobe sika moko mabisa to basangani na kombo na ozakati na biso. Yahweh to sengi assistance na yo. Tozaba to na sena masumu na mokili ya mabe yo moko lobaki. Yahweh molobeke oya kotika mabe yepa na yo Nzambe akoza la récompenser na grâce na yo. Papa vie ya mwana yo ya mobali pe ya mwana yo ya mwasi da maboko na yo. Nyonso basali na conscience pona bisengo ya mokili. Yo ndo yaki pona kolongisa yango. Na confier vie ya mwana yo ya mwasi pe ya mobali na maboko na yo Nzambe. Nzambe protéger bango, protéger. Amen, protéger. Yahweh venger.
Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai oza na mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino est exposé ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso toko lobela yango pe toko sala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopesa Biso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe à Fidedi Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela,
avenue Mokassa numéro 14, référence entrée quartier 1 Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse d'Okolo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Filet de mon production, c'est la réussite de votre business.